Bible lobi tomitungisa mate pona lobi na biso. Pona lobi na biso eza entre les mains de l'Éternel. Au moins lobi na yo eza maboko na Nzambe. Nzambe nde ayebi projet ya vie na yo, programme nyonso atia na vie na yo, makambo nyonso oyo atia epa na yo. Yende aza na télécommande nango. Alobi tomitungisa mate kasi yo ozomitungisa mapwani. Pourquoi zola ta souci ya olingo miboma pona lobi? Hein? Olingo miboma pona lobi eza ya ngala yo tan ya eza Yesu. Nzambe na yebi ba misusu vina bango ekoma ngambo. Ndenge nini nakobonga, ndenge nini nakosala boye, yaya nini. Bona oyo ozosala wana eza bapagano bapaye moto basala yango. Bango nde bamitungisamaka mpona lobi na bango. Po baza maître vi na bango moko batambolaka na balwa na bango moko yango mona basalamaka malamu te. Po baza maître ya vi na bango moko. Kasi Nzambe azo yebisa ngai na yo batoto ndimela Yesu lokola mokonzi pe obikisi. Alobi komitungisa te. Lobi ye moko ayebi. Pe programme oyo a projet aza nango mpona yo eza ya bonheur, eza ya malheur te. Yo lokola vie ezobonga te osokangi bato nyonso bandoki. Lokola difficulté ye na vie na yo kangi bato nyonso bandoki. Na mwasi na yo pa komi ndoki, mobali na yo komi ndoki. Bato nyonso bandoki. Te? Nzambe asalaka nyonso na ngonga. Tout eza na ngonga. Soki ngonga na Nzambe ekoki te, ata tosali nyonso, ata toforce nyonso, elo moto esalema. Po ngonga na Nzambe nani ekoki te. Nani asa komi lobi? Biso nyonso toza lelo. Nde na osala video o toza dimanche. Hein? Na yebi so mboka mususu bakomi déjà lundi, mais biso toza na dimanche. Biso toza ya tokoma lundi. Lundi ebombeli bisoni, Nzambe muta yebi. Ngala toza na information wana te. Yaya komitungisa te. Totika nyonso na mboko na Nzambe. Lokola liloba na Nzambe ezolakisa biso vérité ke moko ta yepa na Nzambe azonga mboko pamba. Ba o nyonso balandaka Nzambe eshuwaka te. Yaya assurance ezali. Toza na kimia. Tozomitungisa mpoko. Komo ozokanga bato bandoki nyonso, bato nyonso bandoki. Pona nini ozoko akize bato. Bamateya mosusu eza mateya koyoka te. Bamateya oyo ezokomisa biso ba ennemi. C'est ça que diable alingi ya. Toyoka bamateya oyo ezoko akize bandeko na biso. Pona lokola ye tanga ya koloka na bilongi ya bato. Po ye aza na besoin mona ete. Yango nazolataka bilongi ya bato pona aya kotia bato na problème na bandeko. Ata ndeko wana pe aza na kindoki aza humain. Ye moko asengaki ta koma na sorcellerie. Aza na droit pe ya lobiko. Biso toza fort tobondela pona bango. Que Nzambe a délivré bango. Nzambe aya rate pona kopanza. Nzambe aya pona ko détruire misala ya Satana. Yanga lobiki tozo bundate contre la chair. Non. Tozo bundate contre la chair. Kasi tozo bunda contre esprit méchant. Esprit ya sorcellerie, ya ténèbres et envoûtement. Bangonde ba na likam. Yaya komitungisa te pona lobi na yo.
lobi na nzambe ayebi oza béni déjà bénédiction nzambe eza kati na o déjà yango wana motema no ezala toujours na kimia po lobi eza ya nzambe que le